tozo pambola nzambe oya pesinga na susu opportunité ya komona na susu liboso na ba ekitando ekena bino bipanye so bozale éparpillé na monde entier vraiment nzamba pambola bino alors tolobi shalom 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 bana nyonso tu ya les enfants de la guerre il y a invité d'ici topé radio télé toi d'ici bolandaka maman na bino la fille de la promesse maman Gisèle topé maman Elisabeth Bachika nzambe apambola bino. Alors le long na tranche na bino ya témoignage ndenge na misana ko yambela bino basani na nzambe pona ko talisa monene na nzambe pe ko yokisa satana soni lelo bino mosani na nzambe oyo ayebaki pe ko mona bolamu na nzambe pe bolamu na nzambe to kwa otanga ngote mais to mekaka mo muke kotanga na oyo ndenge azosalela biso pona ko talisa ke yenda zakaka nzambe. Alors ezali mosani na nzambe prophète Jean-Pierre Dumba Israël yende tokomeka kotalisa monene na nzambe kotanga bolamu na nzambe na oyo asaeli mpona ete diable azwanika soni. Alors ya oloba mingi eza te nakoya mosani na nzambe mpe natikele maloba ayeba kotalisa biso na nini oyo nzambe asaleli mosani na nzambe na yambi na vraiment naza ravi de joie ya kozala ensemble nakaka na esengo mingi ntango namona moto azotatola monene na nzambe parce que soki tozotatola te soki toza baingrat esengi totatola na moki oyo nzambe asala biso po asala biso ya minene ebele. Alors boni santé boni makambo nyonso tu boni baséjour na boni nyonso tu nyonso tu eza ndeni kaka re nde bakino baloba makambo nyonso eza bien vous savez eloba nzambe elobi tout concours à bien de ce qui aime Dieu. Donc makambo nyonso ezotambola bien napesi mpe mbote na libota na nzambe nyonso bazali kolanda biso partout dans le monde de Dieu biso tozali wana mpona kopesa toujours litatoli na mbongo ya nzambe oyo atalisi mpona biso na monene na yo azali kotalisa biso na kati na bomoi na biso na kati na mosala na makambo nyonso tozali kosala mpona kolima na ye kaka ngai naza bien awa vraiment makambo nyonso ezotambola bien. Voilà. Et voilà maloba nyonso tu topesika epai na nzambe yenda aza komérite yango. Alors nde balobaka avu la parole mosali na nzambe maloba ezaka na ngambo na yo ya kotatola monene na nzambe. Oui, nazali kotatola monene na nzambe oyo mpona expérience oyo nasalaki ezalaki na des expériences oyo nasalaki. Première expérience ezalaki sur la mort. Alors sur la mort tozalaki kosala débat tozalaki kosala débat na basali na nzambe mosusu sur la mort. Qu'est-ce Et voilà, à vous la parole Moussa Nanzambe, Malobeza Kanangam. Oui, merci maman Gisèle. Maman Nasipeli, nous avons vu Nanzambe. Alors, nous avons fait ce témoignage pour Nanzambe Sali, personnellement, la première des choses pour nous avons expérimenté personnellement dans la vie utabo mwana ndenge nini ayaki tokutani na ye ndenge nini ayaki oluka ngai na place oyo nazalaki na masumu musika eloba na nzambe na kati ya miziki ya mokili oyo na kati ya badifikuta makasi utabo mwana ngai nabotami na famille moko chrétienne oyo tobengaka mishoni protestant. Alors famille oyo esika kandi na bimi esika kandi na koli lekola bona nyonso kokola kati na liboda pena na age moko à partir ya 8 ans ezalaki na don moko esemelisaki epa na ngai to ya miziki napandaki koyemba nano na chorale na église ti na 11 ans à l'âge de 11 ans 12 ans bavie ya quartier oyo tozalaki kovanda na bango telemaki nazalaki koyemba bien baye kosollicite ngai nakende kokota na don na musique profane. Alors d'abord ngai difficulté ya makasi ezalaki na bandi bitumba ngwe nazalaki mpe na bomwana mingi satan azalaki koreklame ngai mingi nazwi batentation nazwi bacoup bamaladi baaccident mais nzambe aprotege nga toujours wana badetail eza mwa ebele ekokisa mwa temps. Alors nazokota kaka na ntango tokoti sikoyo na musique profane ntango nakoti na musique profane tozalaki na orchestre moko orchestre kozoko nakotaki toza kobenga ezalaki pantanal désastre wana ezalaki na mboka
ya Kananga, donc na ville ya Kananga, na province ya Kasai occidental à l'époque, aujourd'hui Kasai central. Na koti na orchestre wana tobandi kobeta wana loko tozaki un peu moi c'est qui se zalaki te makambo ya grave penze zalaki te parce que tozaki na niveau ya C tobandi kobeta tobandi komipesa na musique alors na ndenge ezaki kobenda batu na ndenge ezaki kobenda ba jeune ba papa donc moi succès bandi komata alors ependeli biso sikoyo foule ya batu ependeli biso foule ya batu alors tango batu babandi koya tobandi kozwa attaque tobandi kozwa attaque na batu bazali koya kotala biso bazomeka biso mpona koyeba ke niveau na biso kama eza mpe ndenge nini nalinga na profite eloko oyo avana continue mpona koyeba ke la plupart ya bamusicien oyo bamikutaka bakoti na kisi ezalaka d'abord na souhait na bango moko te mamagizeli ezalaka selon batake oyo bazwaka bayebisi alors omoni batake oyo ozali kozwa il faut yo mpe se protéger il faut yo mpe se protéger na yango c'est pourquoi omonaka aza obligé kokende koluka mpe place moko boye po baprotéger ye donc azala un peu sécurisé à travers batake wana tozwaki yango nde toyaki kozwa siko proposition ya komibatela batake na ndenge nini nayoexplike moke quelque part yake bozali na répétition omoni mutu moko aye yozoyemba parce que nga nzaki koyemba nazobwaka oyo babengaka kalaku nazali mpe kobina ozoyemba mutu moko aye atelemi aza na répétition aye kotala bino mais azokanga yo mongongo azokanga yo mongongo yoki mongongo eziki na ndenge normal te eziki na mutu wana atelemi azosala bakriki na ye azokanga yo mongongo yoki mongongo ekangami soit okomona obandi répétition bien bokomi quelque part oyoki pas mot de tête ya makasi ebandi donc omoyoka niti bavertige boye ovandi pembeni balongoli yo ovandi pembeni eza biloko moko ezali naturel te eza biloko moko eza provoqué epa mutu moko aza na bademo po atemi wana azoparticipe mpe na répétition alors natomaki na niveau wana ekomaki sikoyo esengeli sikoyo toluka mwa protection moko boye alors ngai moko nakutanaki na bavie oyo tozalaki na bango avite petit omoni oza na avenir parce que na to nzambe apesanga ya muziki alobi nazalaki mpenza kosalela yango mpenza abite oza na avenir oza nango esengeli oyeba moya kose protéger fo oyeba ndenge na kose protéger na ndenge mpe tozalaki avible ntango wana toyebaki kita protection tokozwa yango epa nganga epa na nzela magie donc na biloko ya bongo alors basollicitaki ngai pour la première fois nde nakendaki kokutana na mokolo moko ya famille na biso d'abord tosolo na ye ayebisi ngai epa na biso na coutume na biso yo oza na famille royale parce que ngai naza na famille royale côté ya papa naza na famille royale côté ya mama naza mpe na famille royale mpona bo bayebi côté ya papa naza na famille ya kanyoka bilolo nzolo mutoke na kasai chef kanyoka na côté ya mama naza na famille ya lwandanda bako ya mushilu na boko mushilu lwandanda mpona bao bayebi na kasai bien chef coutumier lwandanda alors babi esengeli ozwa nanu eloko ya mboka donc ozwa nanu eloko kisi ya famille quoi ya tribu de façon que ya kozwa de façon que soko ozwi kisi ya place mosusu et déranger yo te okokozwa kisi ya libanda te soki nanu ozwi kisi ya mboka te c'est la raison pour laquelle nalongwaki nazalaki obligé kolongwa na ville kokende ti na village na société village ya bamare okende okutana na koko moko bayebisaki ngai faki apesa ngai quelque chose alors nalongwaki na ville naketi na mboka ntango nakutanaki na koko wana tokendaki na camarade na nga moko tokutani na ye tokutani na koko tosoli na ye naexplike la raison pour laquelle na ye yebisi nga ok il n'y a pas de problème nakosunga yo ozali mokonzi nakosunga yo apesaki ngai eloko ya liboso apesaki ngai babengaka yango chishipa na chiluba donc eza eloko moko basalaka yango na kalebasi donc eloko wana ezali eloko moko ezali koneutralize poison
ezali ko neutraliser donc kisi oyo ata soki moto alingi abeta yo kisi ata abeta yo flèche ya butu soki moto alingi aya kokanga yo na butu soki moto atili yo biloko neti na porte eponi ate salo mabe soki oza na eloko wana ekosala eloko te alors apesaki ngai eloko wana alobi kende nazalaki mwana moke satan aza malin alobi kende nango bomba yango na ndako chaque tongo soko olingi obima oaplike yango donc nazalaki natie mosapi wana nalobi natie na mosapi na ngai ya lokolo ya monene epuis natie na monoko awa alors natie mosapi oyo ya monene oyo na kati eloko wana na tomboli nalobi na maloba oyo efaki naloba wana nalobi esili natie na mosapi ya mobali na ngai na mosapi ya lokolo ya mobali ya monene epuis natie lisusu na monoko après nabimi soki nasi natie bongo ata otie poison na sani mama Gisèle namoni makambo ata otie poison na sani soki loboko na ngai ekoti na sani wana ifo sani wana eseklate sani epasuki soki ke otie poison na verre soki na simbi verre epasuki soki naleki na bilanga sikoyo eloko ya grave soki nasi na aplike yango soki naleki na bilanga biloko oyo ya bilanga wana biloko ya bilanga wana alors nazongi sikoyo na ville ntango nazongi na ville nabandi kotravaille alors naza komona lisusu makambo wana te yake nazorepete soki toza na répétition soki tozobeta pa mongongo ekangami naza komona yango lisusu te bazozwanga lisusu te alors tocontinue tokomi quel canal désastre ekufi ezaki likambo mbongo tobetaki concert moko ezaki na lwa film sale moko ya monene na kananga mpona bato bayebi ya kananga tobetaki concert moko mbongo ebimaki na partage ya mbongo kaka ndenge ezalaka mwa difficulté ekoti alors orchestre epanzani ntango orchestre epanzani natikali nazokipe lisusu te wana nazalaki deja nazokende na 14 alors ntango orchestre epanzani natikali na ndako naotravaille lisusu te natikali kaka souci kaka nazaki na titre na orchestre ngo te nazaki mpe na kati bavie baza kokamba liboso nde bacreye desordre topanzani alors lokola nasi nayebanaki mwa ndambo mai wana succès ekozala kasi te mpo nasi nayebanaki mwa ndambo alors eza na vie moko mpona bo baza na kana na série wana kovo mavanga toza kobenge kovo mavanga azalaki na orchestre na ye moko kombo na ye supersonique aye oluka ngai bango mpe bazalaki na crise ya talab aye koluka ngai tosolole na ye ayebisi nga petit oza na batale ebele okovanda boye te yaka vraiment totravaille ensemble alors nandimi nakei nasala test te parce que bayebi ke aza déjà artiste aka nakembala moko nakotaki na patana na supersonique ntango nakoti na supersonique alors nakekuta lisusu réalité mosusu alors na supersonique ezalaki na force moko oyo kova azalaki nango ezalaki kobatela orchestre. C'est par là que je peux profiter pour dire à tout le monde, tous les enfants de Dieu au bazolanda ngai boyeba ke orchestre nyonso oyo ebetaka musique oyo eyebana ata oyo eyebana te ba leader nyonso ya minene bozomona orchestre wana baza na kisi ya orchestre. Orchestre nyonso eza na kisi ya orchestre, donc nzungu ya orchestre. Donc na niveau ya orchestre nzungu wana ebatami to ebatelami eba leader nde moto asali. Il faut préciser nzungu ya orchestre parce que tu appelles un orchestre chrétien, tu appelles un orchestre profane, on peut te le voir ce qui monte. Non, il faut qu'on fasse la part des choses. D'où l'orchestre parce que nous avons une expérience dans l'orchestre chrétien. Nous avons participé à l'orchestre chrétien il y a minute. Mais nous avons côtoyé des orchestres profanes, de musique profane. Nous avons cité des artistes.
orchestre nazo pesa précision oyo ngana kutoye za musique profane orchestre oyo oyo babetaka musique koyembela basi koyembela des choses comme ça ba musique profane eza musique chrétienne te. Alors orchestre wana nyonso eza na nzungu nango eza na nzungu nango to bazana kisi na bango oyo leader na bango asala mpona kobatela orchestre parce que eza lipa na nguba te kosala orchestre mpe kovandisa yango eza lipa na nguba te eza bango bakoya mpona koatake kokombattre yango ekufa koatake yo leader kokombattre yango ekufa koatake mpona kodisperse bato de façon que orchestre avec de libosoté. Alors il faut que le moko pièce moko ndungu moko pona ko battre l'orchestre. Alors ezaki kapo na ngata na kendaki na supersonique na kuti siko ndungu ya supersonique. Balaki singa ba geste où il faut na sala pona ko adhérer na orchestre to pona ko kota neti na ndungu wana. Alors le kola na sina zwaki loko ya mboka déjà nazaki na bobangi te na sina butaki déjà alors na kotaki facilement na salaki d'exercice ba bisaki ngai bala moko na adhérer na orchestre. Alors na koti tango na koti na kati ya orchestre ba pesinga ba tâche tango ba pesinga ba tâche après to bandi ko travailler nazaki ko travailler mingi na chant et puis na animation. Alors c'est par là que naye kokola lisusu mwa ndambo na musique wana toza kosala. Alors c'est par là que nazwaki occasion ya composer première nzembo na ngai na musique profane na composer pe ba cri na bani kosala pe ba cri mususu ebetama awa na ba orchestre minene eza ba cri na composa sauf banze mona na yoka te bayenda parce que banze moza l'homme sotika le pas na moko et après to continuer tellement que succès mataki chose bizarre natikala kozwa ki sa succès mais naza ko comprendre c'est par là que nazo profiter pour na ko yebisa pe bana nzambe boke bana ko s'exposer ce que s'exposer obimi libanda ya camp Yabana Nzambe directement au commis canal au Satan il faut bandoleka. Nana se retrouve na molimo à succès mais na tikala ko sala ki sa succès. Donc ezala ki soki nazako bimate na moyo. Nazaki to moti pour na valiga na ndako. Mais à partir ya 15h ndé na kobima na kei na sukoli na kongami ale bana moko na koti sikoyo na koti na ndako na lati na bimpo na kokende répétition. Mais ça qui est événement, ce qui n'a pas été ce qu'on a mis pour une répétition, quartier bougé, nous avons transporté, nous avons tambola makolo. Donc, banana sima, donc, ba jeune fille, ba jeune garçon, na ba maman, ba zo bima pona kotala nani azoleka. Donc, nous avons comprendre te. Atanga pesa ko lekela, ata ba boti na ngeza ko lekela bango. C'est quoi le problème moi no asimbe partout na quartier ba zo ko kantaka ke na simbi kisi mais zaki kisi ngamo na simba kisi te. Zaki moli momoko ekote la kinga parce que na kotaki na mondo wana. Zaki déjà exposé donc ezali momoko côté la kinga ngana ebité. Donc azako benda bato vers nga. La deuxième des choses na komaki na beauté moko okanisa mwasi. Donc basi na nani basi o ba benga aussi si na ngai ya miso e komaki mwa milai et puis na komaki na chocolat moko na zo pakola ka mafuta miki. Donc na komaki na chocolat moko le bonango komaki rouge donc na komaki très attirant. Très attirant na komaki na kitoko moko na zo comprendre te so makambo ngo ezaki ota wapi. Alors okobima bongo bana na sima donc ata soki o place moko fête ezalaki soko l'équipe place wana na bato bazaki na fête na bana donc bango nyoso balandio na sima donc nazo kende wana na okende répétition événement donc tant on a kende na comme répétition mouvement donc nazo comprendre tene nini makambo wana ezaki ko accélérer to koti to travailler ki moi mingi. Alors, tu commences sur une étape, bon, nous avons sauté l'étape parce que ça m'a moulé. Tu commences sur une étape, il fallait que tu bêta album. Alors, moi, tu bêta album, na niveau autozaki kuna na kananga zaki te photo mata na Kinshasa. Alors, il faut que tu matas sur na kini pour na kokota studio, pour luka producteur,
obeta siko album tozaki na ba moyen pona kolongwa kananga koya na Kinshasa mais pona siko kokota studio obeta album efeto siko yo ba partenaire ba producteur po baya ko produire biso. C'est par là na nyonso to ngisaki nde tozaki ba conseiller ba biso Kinshasa eza mboka munene eza donc liziba ya ba musicien tant bozo kende kuna bokozala affronter et donc na ba grand leader ici babima déjà bakotique la bino terrain te pour émerger puis bobima facilement bakoya ko tenter bino na force obozana ngo bokokate il faut boluka siko force spirituelle boluka force moko ya makasi de façon que tant kokoma wana na Kinshasa ata soki batake koya ezwa bino te lelo toyebi ke protection assurance ezana kati na kombo na Yesu Kristo mais tant wana toyebaki yango te on savait bien que il faut que lukande maison moko ya makasi nganga moko ya makasi to marabu moko ya makasi pour asimba biso de façon que tant que comme na Kinshasa batake nyonso ba flèche nyonso ezwa biso te. Alors c'est par là que